nyonso bozali mabota bafamille bandeko eza ya bino l'animatrice tout la chroniqueuse Nadine Batimba Dina la star mwana Italie mwana Milan naza chroniqueuse animatrice ya NJ4 Cadence info promo ya parti libondance mon boss na salué en passant mingi ya koloba eza nango te donc lelo ezali le 8 mars toyebi partout dans le monde bafetaka journée de la femme eza journée oyo mwasi nyonso afetaka yango partout en Afrique tomonaka biso baafricaine totala même bateni africaine ndenge bomoni Dina la star la chroniqueuse alati boye donc eza journée moko vraiment internationale eza journée oyo mwasi tout ase retrouverait pas ezali vraiment mingi vraiment ya koloba eza tout toza juste mpona kopesa longone na bamama na basi nyonso oyo babota to comme babota te mpona toza mwasi bonne fête à toi bonne fête et bonne journée vraiment journée kitoko partout parce que boza bofete na mabota bafamille et vraiment Dina la star aye koprésente émission kosola koloba ete mwasi esengeli azala valoriser mwasi esengeli azala aimé mwasi esengeli azala considéré vraiment désolé na mibali oyo badeconsidéraka basi désolé na mibali oyo bayiliaka basi na bango babetaka bango na balabala désolé na mibali oyo bafingaka basi na bango na balabala même intimité devant bami bokoexcuse balongwa linete na bosali pardon basi mibali oyo bafingaka basi na bango na balabala babetaka basi na bango mibali oyo babimisaka meme basous-vêtement basi na bango kokwaka na balabala na miso bato ye mpo na yazomona aza yanke nde na osambwisa mwasi na nga boye da bakoseka ye non ntango ozobeta mwasi na yo ntango ozofinga mwasi to na baba ntango ozoyimili ntango ozolinga koprendre soin na ye te eza soni ya yo mobali donc mwasi fo azala respecte soki ozorespecte mwasi no bato mosusu mpe orespecte mwasi no soki ozolinga mwasi no mingi bato mosusu mpe olinga mwasi na yo valeur oyo opesaka mwasi na yo abota to abota taza mwasi mwasi nyonso ta abota abota mwasi aza droit ya kozala respecte vraiment naza désolé nazoyoka mawa mingi niveau nudité ya mwasi ekomi kopanzana na internet mwenge likambo ofilme nudité ya mwasi bapanzi mwasi esengeli azala respecte mwasi nde apesa vie mwasi nde apesaka vie mwasi nde abota yesu masiya soki abota maki ezalaki na nzela ya mwasi nzambe atisaki mwasi tosala aime nzambe alakisaki ada pongi azwaki na koti ya ada mwasi donc ntango asalaki eve pardon ada alalaki parce que mwasi ana mystère caché ana secret moko asolola na nzambe ntango ada alala pongi donc mwasi yo papa ozolanda ngai yo ndeko mobali ozolanda ngai oza na mwasi banda kolinga mwasi na soki olingaka ye te soki orespectaka mwasi na yo te banda korespecte mwasi vraiment na le journée ya le 8 mars oyo Dina sepeli asolola likambo etali mwasi mwasi aza sujet ya moquerie te mwasi aza ennemi na yo te tokona mibali mosusu nde basalaka basi na ngo na ndaka libala mwasi azotraite mwasi nde lokola ennemi aotraite mwasi nde lokola mutu moko boye aopréféré azwa basekret mwasi ndeke kotongaka mwasi na ye epai ya bato mosusu mwasi na yo ya ndako azobotela yo bana meme so abotela bana te pokoke kotonga mwasi na yo mpasi ndeko na mibali tomona mibali mosusu bazoke kotonga mwasi ya bali atie na ndako bandeko nde bazoseka mwasi bandeko mobali basula respect mobali ya mwasi na te mpo mobali akenda kotonga mwasi na famille na ye babokilo barespectaka te donc voilà mwasi aza eloko ya valeur mwasi amutu akosakana ete n'importe qui te vraiment longoni ya bamama tout dans le monde doit accomplir biso bana italien agouri donc agouri à toutes les donnes donc bonne fête à toutes les mamans du monde bonne fête à toutes les femmes la journée de la femme vraiment napesi merci na mibali nyonso oyo bakipaka basi na bango bien napesi merci mpe courage mpe félicitation na mibali nyonso balovaka basi na bango kitoko babi esalaka elengi so baolove yo esalaka elengi ka baolove yo sauf Sandrine Mayo esalaka elengi nde papa Gili alovaka yo Jackie esalaka elengi nde papa Fish Luma alovaka yo Tete Ema esalaka elengi nde papa Hilaire alovaka yo Karim Makaya babi esalaka elengi nde papa Didier Was alovaka donc mwasi mpo kolove so balove ye mwasi so aza aime azalaka irese azalaka na esengo asekaka papa me mwasi so na ndako ya libala mpe bato papara na ye aza aime te mwasi akomaka kandakanda akomaka susi mwasi akomaka impoli mpo se sentir aza aime te mpa mobali na ye mpe mobali so alingaka mwasi na ye oyo avalorisaka mwasi na ye oyo asokipaka na mwasi na ata na moke oyo aza nango aoyeba kosubvenir na babesoin ya mwasi na ye mwasi kayu ntongo midi mpoko mwasi bakayu 5 ata na temps ya okipe bana ndako te ana temps ya okipe sheri na ye te mpo akayu eleki
moi c'est mon moyen moi nzoto leke et ça moi bien avec il y a bino dina la star il y a émission Panza Poké il y a 1JK 4 cadence info promo il y a parti l'abondance bon s'abonner massivement tout alingara dina la star on soutenir dina la star on s'abonner na site na biso 1JK 4 cadence info promo il y a parti l'abondance pour l'année bon na dina la star numéro de téléphone est à 34 77 015 605 Facebook nangeza Dynastar Lamborghini Bantimba musu eza Dynastar Compressor Bantimba mutu nyonso aza na suggestion aza na fête to lokola le 16 mars toza na fête monene ya Noremi Masala babi bonne fête à toi aussi aosala journée de la femme tokofete biso na Italie na Milan oyo tobengi bana Italie tu bana Milan boya le 16 Pordenone Verona partout Padova na Piacenza Sakuna Rachel Sambala babi la star Rachel Sambala bonne fête babi journal le 16 kozanga te mama Rebecca Nkuna na Piacenza mama Sylvie Nkuna na Piacenza babi mama bienvenue motema ya Bomato maison bonne fête à toi na journal le 16 to fêter na Milan oya to fêter ensemble ezaki to mingi vraiment mingi robert yango te ezalaki ya bino Nadine Bantimba dans la star à suivre merci beaucoup ciao ciao. Un gros bisou, je vous aime bien. Ciao.